Pona Shai tokufa. Pona Shai tokodai. Azonga. Kuna mazoko sayana ba fo je t'aime. Abona na je t'aime ya motema. Boya, osikisi. Kota la makambo bitu ya salina. Shai a pesa so sentiment papa zo kata na mata pona Shai na odae. Pona Shai biso ba mateto soutenir ye. Shai aza fin. Chitake pamwebe wanyo. Ai. Chitake pamwebe wanyo yo. Uchi baba de bana bani baba peish. Kochuba mbane kupika chipo biko boko. Jambi bibi na ninja chambale. Yemba oba oyada wa kokama mbote. Ibuba Shai. Toba nga muto bo tebi ke Shai aza mutu ya batu. Bango so bayemba ka me pona Shai. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Maman na biso, Nyonso, Obosalaka le Kumu, pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaires Nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir ou bonjour. Tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue chez Congo Mokili Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Ce soir, nous sommes dans la commune de Lemba, spécialement vers Siper, où Shai Ngenge a l'habitude de répéter avec son orchestre, le Tokisina Mabele, pour savoir qu'est-ce que Shai Ngenge est en train de préparer. Parce que déjà, le samedi, Shai Ngenge s'est déplacé, a voyagé avec une délégation pour Kosala Baklip à Dubaï. Donc, avec Weranson 5 featuring, avec Weranson, le roi de la forêt. Nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé
pourquoi tout ça? Donc, nous allons comprendre les bonnes choses qu'ils ont eu à faire ensemble. Pourquoi c'est Mawe Ranson? Donc, nous allons le retrouver à l'intérieur de notre émission ce soir. Donc, si vous entendez les bruits, c'est juste l'ambiance de la soirée avec Shai Ngenge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue et suivez la suite. Prenez compte. Ah oui. De leur mot que film il s'annonce. Zoba Moiko. Il soba emonina. Yeba nenge esala kaunti. Sito motolinaka. Soka bakisio. Posaka komela pozo. Posa mokili esilaka ye. Alibota beboza la dernière. Maintenant bolingo bikaza le premier. C'est qui ça moninga Fonga la piste toka tamatino. Ajoutez-moi PDG Kazadi. Ajoutez-moi Kabea. Nakoyemba nakolea. Kona kisai moninga tona monen. Nazara pana ya tongo bibi popo e Kabea. Ata oke pavi yokukuta na vigaso. Nani mina na mabena na mala na ngombe na yo. Oh bebe, oh bebe, bebe, oh. Wakare kwa sita kupisa na bebe. Na baya kama ya turistike kabea. Bexpota kwa ya transport je pinza dinanga. Esa matanga tena lila bulu Picasso. Oh bebe, oh bebe, bebe, bebe. Somos a la kimba na shiki kotiba tena ba. Ona bola la singa mosusu na la singa mosusu. Nani ngakieva la argent de poche na bebe. Pena sangar na sala ba plaisir en totenanga. Oh bebe, oh bebe. On s'en peut. Façade la faible. Ah, Nzambe. Faut que la PDG Kazadi Aoka. Mawa. Mama kufaranga Costa. Mama kufaranga Ibuka. Kana mona bambandanga na kokoka te. Bike ya talinga ya dongolinga. Musapo ya talinga ya fiotolinga. Mama yabisa bike azonga. Kuna mazoko saya na bafo je teme. Abana na
je t'aime à mon tour. On sait qu'ici, quand on a ma caméra, tu as salé. Ya Jackie, vous comme la régie des eaux ou bien ça dans la régie des eaux. Yo son en jeu de mon nina, masaka bobo, bonne musique de bonito. Awa, désolé. Ok. Nana manala ba passer, bon confi. Nana ba bola maman, nana comme panoye. Nyakende vraiment tikanga hiboye. Je te sens. Dorcas atiki yopo, osuki si. Yaya tika liboye, kokondeko. Mela mo eloko yaya kitsa motema. Ezwaka kaka moto. Si. Boyimbi. Yepe komela kiasi kata. Nyakende vraiment tikanga hiboye. Tu es vraiment tu es vraiment maman. Maman Yabana, tu es vraiment maman Yabana, tu es vraiment Jackie Oza ma belle yaya. Tu es vraiment ma belle. Oh ma belle yaya. Arnaud de Monia, Palotini, Belero Monia, Kuna Monia, Ujana, Oyo Mabela, Ujana, Bonino Timikina, tu es le grand soliste d'Afrique centrale. Voilà. Le chef de la vie.
Moninga, et sa maman, te donne. Papa Jacques, où tu vas te connaître, couper ma j'ai coupé, comment? Awa. La coupe, je m'en coupe. 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 La coupe, je suis méchant. La coupe, je les amis recommencent. Allez, panique, je pas. Guata. Hey,
Mesdemoiselles, mesdames, tout le monde est dans la répétition et Shengenge. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens ont le lot pour la concert, répétition, qu'est-ce que vous avez? Pour la chai, pour la chai, comment ça? Chai a fait. Chai a salé bien na wenge. Chai biko yemba a catégorie na koloba. Donc aza mukolo. Chai a pesa so sentiment papa zo kata na mata pona chai na odae. Pona chai biso ba mateto soutenir ye. Chai aza fait. Chai goût. Babi 5 featuring na Weranson. Est-ce que vous avez bien que son bon qui featuring mon papa na chimé piano? Na lelango makasi. Donc na za resepela pona bike. Pona chai toza très à l'aise. Biso ba na matete depuis que va featuring nyos mo robeta na Weranson donc ça goût. Donc petit sœur ya maître mola donc matete ba ebi mingi le ba te pona chai donc goût kano ayemba o ba ya da ko kamambo te ibu ba chai to ba muto to ebi ke chai aza mutu ya batu bango so ba yemba mais pona chai donc très à l'aise oyora voix merci na senado donc mingi le ba te dit itoko mboshili pas qui parle donc ma bête les ka mettre moi pona chai goût kano bisubai. Bonsoir. Bonsoir, tata. Tout le monde aura la répétition à Shengenge. On va répéter pour nous qui t'inasser pour la carte d'interview. Oui. Donc, Bisso Penato, ça va combattre à Ibouba Shengenge. Donc, je m'appelle Jojo Debalour, chanteur complet. Donc, dans le chanteur complet, cela veut dire tout, je suis là. Avec Ibouba Shengenge, force à Chanwana. Donc, Bisso P, papa Salab Soto, ça complet quoi. Donc, ça signifie qu'il y a Dubaï, il y a pas non, Dubaï, ça voyage à Ibouba Shengenge. Na les boss Patrick Matière pour organiser ba marambo o ezaki pour na disque à fongo la porte makambo eze belé ba mbi 4 et 5 chansons na président Weranson donc et c'est un va beta moi tour à Dubaï je crois samedi au Tosaka koyo donc il vient au Longwa a recevoir les papou à organiser makambo ba clip mususu eza sengi sala makote kuna biso to zala to organiser ka ba répétition ndenge zala rati faire quoi pour na ba maramba tout si ça ba maramba disque ndenge singa quoi. Mais baby délégation c'est 10 personnes. Bon ma 10 personnes on va organiser ba cantonnier, ça va chanter non parce que yo va chanter aux autres tigala pendant répétition. Ça bon to samedi vers Okende. Bon 10 personnes on 10 personnes on to Zolanda. Donc ce tolobi pour na voyage avec vers Okende samedi. Après lundi ou mardi ba musiciens quelques 10 chanteurs na bato sima. Je suis là. Notamment le babongo cela veut dire Jojo Debalour, ba Jesse Mignon, ba Bervelé, ba Massananga donc tout longwa ba ici mon bel tout longwa pour organiser marambo pour ba clip nous fait ça à Dubaï. Donc c'est un peu ça ba Jojo Idar Kalate to li moakin mais to sala po marambo eza yakin. Dubaï ezara po to kende to ça la visibilité à marambo peut pesa ndenge ezala mais kini beneza biso po to zongela marambo fongo la porte et ça la ndenge ezala po pesa bien quoi. Et ça on a une histoire par exemple celui de par exemple bon tout ça dit 3 featuring na Weranson mais 2 featuring par exemple na chimé piano. Bon on a et ko engagé papa et ko engagé boss na biso Ibouba Shengenge na Kokobar. Mais pour le moment c'est Ibouba avec Weranson. Donc les rois de la forêt 5 chansons ils ont aventure té. Pour ba featuring ming to ko ngoza ba chanson moko ba 2 chansons. Mais tant on a 5 chansons avec Weranson Werayokaki. Président Werayokaki ba coach bazalaki wana bananjil bazalaki wana ba yoka donc ba président Leka Chunga ba Seba Visor ba Fatoubo Avida bazalaki banda na Luanda bazo pesela marambo ngoto donc tango yoka Wera ayembi 5 chansons avec ezabilo ba fantilité Gaston Fumu soki olembinga kobomba te pardon papa lobae kusala bolingo ensemble te motema eza fakite mobimba elembo lipate kosila se chubu chubu na mai ve nsona ye bolingo bakabaka te mbalokotaka te mbasimbelaka moto te chaleur nzoto na ye nakolinga te kembanda yoka Gaston Fumu chamba bolingo anga na ye tina lifobo tutalolango te bakopiblie biso na internet do biloko wana ntango ve yemba donc bayemba na bango mais bayemba pe na vienzone mais bayembi te
na ibuba eza lokwa donc fin un match na Sylvain Tso na wemba suna leader moroté na chanteur moroté na mboko lokwa ibuba Shine. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci beaucoup. Mais j'espère que vous avez ta délégation. Il y a peut-être chanteur quand chanteur premier va na fongo la porte mingi olobate ba massa ba lobby déjà ngande na yembi na fongo la porte. Osimbenga na nzoto salinga bisala sala opesinga epakola mina sali bakria deliverance sima yo bwaki singa e bebe bolingo na ekomisanga lokola na wa eza biloko eza na disque fongo la porte bientôt bokozwango ba boss Patrick Mathieu batela yango parce que ça biloko mosusu ebimi sur terrain mais BTT hein? Non bon wana tant pis pour nous si biso formation to biso bana oyo bakoko ya jibe leader na biso alaxa biso ka trop musala toza na rep yo moko mona bulo ndenge oleka biso bulo kaka baloba na bango zéro biso musala kaka Oye boza batali boso bakimi na Dubaï. Non. Jamais. Premier voyage ya fi à Marambo tokoza musika. Biso total la carrière na biso kokima wana eza na pour musique eza kadon. Mutu mususu o ba kokima wana eza badon na bango te ba foxa badon ba kote na ba leader moko boye ba bundi ba memi bango nde ba kimi ba okesala ba vie na bango. Mais biso vraiment ndou les akamwa don eza mo makila. Sona ibuba ezaka travail kaka mingi kolobeza te na pesi Costa Gola na London bambote belé vie na ngai na ozelaka jeep wana olobaki na ozela Jano Binano mokonzi akuya mon papa respect na ozela comme ça on jeep na ozelaka ba jeep Jano Binano ve na ozelaka ba jeep oyo lobaki yango na ngana lobelelo mo Ibuba ayembi banzembu na wera 5 chansons mais tozana 8 chansons o eza na makambo ba ujana na mbeya banzembu o ezoya et au final tous les chants donc ba yembi na bango mais ba yeba ke Ibuba na yete bo banga teke ta muso bitime to bimisa we wata abwaki ofali abwaki lizuzo lo mususu nani wata héritier wata te boss live a Betty to so rapena Betty maramuna ye na ebike je te salue Jiren Foudre. Rabouni là où vous êtes, on a peine à moutounanga pas héritier wata, mais basan a danger. Te ba chanson sur les problèmes. Ndesi Osaka na kana quitsa love et le cas gagné tener nangwebo maka kema nango dangereux ujana na mbeya oponi nanye ba ujana balelisaka bambeya babomaka tantine linda losako mwasa ndumba aleki mpoka na elengi Zefire nyanga asepelisaka ye na nyonso ye akomisaka ye na suka ye tandes banzemba bongo donc ata babeti mais bango moko sika baza bato tangi bakombo balidero baosala makambo na mboka oyo bayebi ke ibuba na apesi makambo moko te toyoka donc fongola porte nde ezoya na bavitese moko oyo ekofandisa bango na bapalin baido itoko bafabrice mfwamba bayebi makambo toloba donc Arnaud de Mukengeshai la pesi bambote là vous êtes mon boss Ibuba Shine Kukungwendo les boss Patrick Mathieu tozali biso ba Jojo de Balo to pesa toujours makambo donc rien à dire fongo la porte kaka to fongo lango ba fongo la po ezaka ya kofunga ai c'est bosani eloko moko eloko nini eloko wana o me la peine pour ba générique pe bien na ndako na badoles nanga magelo lenda ba mwasi na kukipe ka bondo musinga mwana bato ya lobaka na yete Fredi Mayemba pardon soki boyinga na komi boma kosopa bulete na boni ngunda na mona yo baba ngunda na Dubai te ngunda pe na Dubai eza kwenda vutuka po ba voyage ezebele tozana ba Soudan to ba Cape Town to tambola fort donc photos en maîtrise pe tozana maîtrise pour nga beti 9 ans la bête vient 9 ans pas Ibuba Shine donc maîtrise ezebele. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bolandi, Boyo qui sont
par rapport il y a répétition, hein, le tout dernier, hein, la dernière répétition de Shaingenge par rapport à voyage naïe. Pas maté azo kende, azo voyager comme ça la clip naïe, tournage avec Weranson ainsi que toute une équipe. Hein, il y a orchestre naïe pour réaliser ma clip ainsi que autre chose que nous ne savons peut-être pas encore jusque là. Bah surprise c'est BD de Rolanda. Donc boyoki, bomtali. Comment répétition s'est passé, c'est concerne sa carrière. Donc, un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Mokili. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, hein, Kevin Lehou. Et spécialement, hein, le de management, mes salutations spéciales à toi. Anel Kabafosset ainsi que Adoyou, sans oublier Sim Cecele. Donc, mes salutations. Et ainsi qu'à toutes les personnes qui sont fidèles à notre chaîne de télévision et spécialement dans l'historique culturel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons terminer ici ce soir parce que nous devons rentrer. Chai continue son show et on se voit la prochaine fois. Choukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.